ezali na kati ya corporation corporation coutumière ezali na kati nango ezali ministère na yo o ezali ministère titulaire na biso toyebi te papa oyebisa biso soki na kati ya ministère no oza na poste moko to na département moko oyo c'est monsieur Difima aza kotambola soit disant koyebisa ba chef soki ngai na ndimi yo te okokota jamais na organisation moko officielle awa na kati ya mabele yako ya Congo awa to na kati ya Kisasa soki ngai na ndimi yo te mukolo moko te kotika kozwa arrêté soki ngai na ndimi yo te mukolo moko te kotika komona otoza kobenga bakonzi ya nini ya mboka mais eza lokuta tandis que mon konzamboka na kati ya constitution ba le chef de l'état est là il est le symbole de l'unité nationale soka zoye ba boko côté soka zoye ba pe mi pe kwango te biso toza sire aza mokonzi pona biso nyoso aza pona yo Difima te il est là pour tous les chefs coutumiers parce que ba chef coutumier bazali wana bazali appui ya ba union surtout baza ko sala pona bokasi ya Congo chef qui était là moi mon pousser pour maloba pesa pour pesa lisusu papa za mopandi na yo et bongi to qui était là moi mon pousser pour esunga pe ba de comme susu bazwa pe moi maloba bon et là qu'on a dit kosuki sa moi mon pousser zali nini parce que omoni likamutoza na ngwawa bango monsieur Difima soki azali lelo ko mettre vie na nga en danger ezali parce que azako lobake ye azalaka chef de groupement ya Ngudiabaka mais botala mukolo mabele Ngudiabaka ye avandi pembeni nanga chef Mafula yende mukolo mabele Ngudiabaka c'est ce chef nde mabele na voilà tie koti c'est mabele na ende mutu e contribuer na effort ya kotonga oyo toza kobenga ba makadamu omoni eza libanda mboka na ende eza kobimisa mabanga grec 8 azozwa mabanga nde na mboka ya papa oyo na mboka ya nkumu azowelela na papa oyo nini lokola na mboka na bomengo kite ezali oyo keno batu nyonso baza kotia miso lokola ye aza na famille te ayebani pe te yende mutu ayebani auta poto diaspora azo maltraité mutu ntango nga nayaki kotala chef oyo nazwi ye na memi epai ya bakonzi kotalisa ye na batelevizio nde esika ozomona likama nyonso tu nga nasali nini naza komema mpo nini na dévoile ke azali chef te na mabele wana mpe basali nini bayebi ye te deuxième tokei epai ya président Malumalu na seni pardon tokei pa président Malumalu on a komona ke ya lobi ye azotia ordre mais Hollandi a ndenge président lobi ke le semeur de trouble c'est monsieur Difima yazo bakelingo la chef de groupement te akati mukanda na ngai po ngai nazali chef de groupement te bato nyonso to balanda nyo bandana oyo natangelo ye chef Ekofo de Bwende oyo chef Makengo azali honorable ya Bumba oyo chef Bokechu chef ya Mbandaka bon groupement na ye Bonsole Mbandaka oyo chef Ipoma groupement na ye za Baringa na Befali ngane toza voisin oyo chef Gaza ya Gemena oyo mama Leoni Kerengu mama Leoni mokolo mabele ya Kwado esika résidaki le défait président Mobutu bato nyonso ba mama nyonso tu bandeko na nga nyonso naza ko contester bango te bazali ba vrai chef ndenge nga nazali mais malheureusement loko naza ko kamwa kati na bango baza ko boma bokoko na biso ba mongo parce pas na biso ba mongo balobaka bokila lokondo pekato bango lokola bakangami na motambo ya ngumo baza ko benga Difima akangi ba chef coutumier bango baza ko yebisa Difima pona ko banga ke Difima ko kotsa bango na concertation te lokola cotation eye na Sénat na otoza ko benga ba député provincial azo banga koloba vérité pour soka lobi vérité Difima akolongole na mopanzi na ye bango na contester bango te ba kotaki concertation mais le malheur est pas na bango ezani ba koti concertation ça être mandaté par la province de l'Équateur Équateur ezali na 813 groupements et c'est bango ba koki koya ko tanga défi ba yao batanga défi ba ilanga mandat oyo 813 groupements et mandat ki bango ba ko présenter biso na concertation wana liboso mais pour na pouvoir na boyi bango te baza ba chef tozo bato mi balé tala non monsieur bende bien messieurs comment na ebotul ndenge mutu ano bendi wana mutu ayebi kutimité ndenge tozaki na président Malumalu akoloba ke mutu azali ola tible ngai ningo
ngai moko ligolo landa likambo eza munene ngai botuli ye omoni ke na pomba ke parce aza chef coutumier te aza ni de la famille chez Fall yeli fi malobi kazo cha ordre akwa ko mettre nga défi muto azali messager atekaka batono na sombani na somba zikida avandi na yolo oyo mais ndenge muto alati boye mama na nga journaliste obe papa na nga chef ndenge papa alati est-ce eza couture ya ba prince et bakobenge nani po oyo batelemaki atotelemaki ya ba chef de groupe yebe ndenge alati wana po tala nanu bavue chef bango moko balati babilembo te basymbole te mais tala un prince oyo azobenga prince mais aza anteni ndenge azomema bafaux chef tie pas président de la république ya lobi azosiele ordre ya mibale ya misato tala tato azali pasteur oyo atelemi na pembe azali pasteur mais tala ye na kane ndenge kane na nga na simbi awa iloko bazokende kosomba nasomba nini nasomba na wenza bike ya bikeko ya lobi ke ye nde moto azotya ordre mais bato ndenge totelemaki ya débat président malumalu ce président ayebaki ke non baza bachef te s'il a donné l'argent a donné en fonction apesaka en fonction pe na nombre ya bato oyo etant ke baza banani bachef likambo nini elekanaki na kati ya senia toye toloba likambo nga naza na territoire ya befale depuis 2006 ti 2011 befale ezalaki na problème ti lelo befale eza représenté te na assemblée nationale eza na député te mpo na nini befale recensement enrôlement makambo nyonso ya seni ekomaka na retard président ya seni abengi awa abengi mardi de 15h à 17h30 les autorités traditionnelles et coutumiers tokomi kuna charlatan wana oyo wana amesani koloba ke ye aza chef atelemi banda ikoloba ndenge anga nazoloba banda ikoloba ti ekomi na suka balobi ke baninga baloba ya lingi te baprésente baprovince ndenge totelema oyo eza province équateur nga lingolo na telemi na province équateur difima azoyebisa président malumalu ke oyo azali chef coutumier oyo awuti na kisasa azalaka na kisasa awa bango ndenge bazoleka na tv mpo na koloba bilobaloba toye kovanda babi ke tokende kokoma chance mpe le président malumalu c'est un grand philosophe napesi nanu ye merci parce que azalaki mayele azalaki mpe prudent po alobaki ke niveau na moni oyo soki na babi ke napesa bino yo ti boloba ekorise mobulu esala nini ebimao biso tondimaki te président alobi nani ya bachef boza d'accord ke motu azala molobeli na bino tolobaki ke toza na démocratie biso nyonso tu tolobi non mutu na mutu il faut aloba parce que chef na chef aza autonome na mabele na ye président alobi moto akoloba te na kobenga bato na bato bapesi biso papa moko na assemblée plénière tokende kosenregistre kuna tanke bastructure président akendaki ye moko ayebi eloko nini elekanaki kuna ake kopesa kombo ya bastructure difi malandi membre ya bureau cadre ya seni koyebisa ke pesanga papier wana ya seni asala nini akata yango soki nga naza kokosa membre ya bureau plénière azali wana papa basila azali na kati yango nde biso toza kosenga boye pouvoir coutumier ezali moko otambola na Kasai otambola na Équateur okende na Bakongo okende na Bandundu chef coutumier tozala kaka bana tatabo moko bana mabambo moko mais eloko oyo ekokotisela biso mabe ezali bapoliticien ezali oyo toza kobenga administrateur du territoire chef de secteur nde baza kodéranger baza koyeba kotosa humilité coutumière te nde biso chef coutumier toza kosenga ke tous les chefs coutumiers oyo amoni ke azali na problème CNDCC bureau yango oyo ezali wana mpona korégler kozwa solution ya makambo nyonso surtout oyo etali pouvoir coutumier yango oyo nga nazalaki nango ya koloba yango wana nabanzi na kosuka mwa moke wana. Merci chef Lingolo. Siko to rejoindre ni papa pona mo asuka. Papa paza mo liloba. Na mo liloba moke ya koloba. Ngai chef Lozo kutaluka manganda wili. Groupement Lozo Munene, secteur Lozo, territoire de Gungu. Naza vraiment mandaté officiellement. Tanazolo babo tous les bapende babi no. Royaume pende dans ngolo. Vraiment ngana ngolo ba minke, président ndenga loba ki na sali musala bien abandon pour na conseil national des droits coutumiers congolais.
tous les chefs coutumiers bandundu vraiment bayebinga bien suka nango kala mingi te mwa muke ya bandundu toza ndenge toza boye tozo luka moyen ya ko komisa bandundu vraiment liboke division eza trop na bandundu même na ba politicien na biso nyonso bandundu vraiment bayoka na kate mais tozo luka kima moko yokota mikolo tozo luka bango nyonso tozo solo ba politicien nyonso bandundu na zana liloba mingi ta koloba. Merci président ozana liloba suka poto sukisa point de presse na biso ya lelo to émission na biso ya lelo. Merci maman journaliste. Liloba suka eza ngate na koloba boye moya suka CNDCC eza association ya ba conflicté ezali kotambola elongo na mibeko ya mboka kotia kimia